On comprend. Et ça n'est pas encore. Renat Ifoku, à quoi est-ce que le babolamu il y a aussi un babakouk, pardon. Mais opportunité zanine. À où tu peux tourner après il y a pardon. Ce n'est pas opportun. Et puis on avait touché à son mari. Voilà. Et puis abimisa biloko moko impossible que mutu akuki ko bimisa na munoko na ye. Voilà. C'est pourquoi je dis. Parce que hier, pardon frère, si elle le fait, pour nous flatter babakouk, aïba qui a teki respect na ye. Ah oui. Hein. Il faut une étude de comportement. Et ça, c'est pour le casting, il y a filmé. Il faut il faut n'abîmer yo, non. Mais seulement qu'on recourir na pardon et la kisi koloba na sala ki mabe. Bino vous avez raison. Surtout en public. Surtout en public. Non, c'est un Renat Ifoku. Balasima, soka ebe kazana faute, fala simuler mbamoko. Mais quoi qu'on dit ma faute na retard boyer et diminuer comme moi personnalité. Ah oui. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qu'on n'a pas là. Très bien. Mais seulement ce qui est ali tradition dans le sens il y a qu'on s'amuser. Ce que yé bosangani bobini. Si c'est une tradition dans l'objectif il y a qu'on s'amuser, c'est bon. Mais si c'est une tradition pour une initiation spirituelle ou si c'est une obligation de tourner awa, pour continuer à tourner awa, il faut obina. Là, c'est vraiment rabaisser culotte naie, les bossos de kono mobali. Et au kitisi pena culotte naie, les bossos de kono mobali. On va ni rabaisser, baisser sa culotte et pas un de kono mobali. Et moi, je dis à Renat Ifoku, d'abord, ce n'est pas opportun. Dans le moment où tu vas tourner, ce n'est pas opportun. Voilà, question. Et puis, ce que comment qui est niveau, quel que soit ma bé nangai, na côté bana na binoté, na côté ça qui partenaire na yoté, yo côté si partenaire nangai. Oh, pour un respect, wana. Bien, merci. Mais n'oublions pas, na livre à Job, Satan y est, vieux. Obi que yaya za teti Nzambe abi obi que yaya oyo azaboy parce que yo opesiye bana opesiye bénédiction Nzambe abi ye na yebiye soko chetembe kendo mekai. Donc Nzambe na Satan ba betaki lisolo a Job. Est-ce que ezali parce que Nzambe na Satan ba tongaki Job partika ba osotaka ba partir sila. Pourquoi il faut prendre caca à partir de là? Tu penses que dans la voiture, on a battu un combat belle vitesse? Tu penses que dans la voiture, on a battu un combat péchant? Ce qui nous déconne, à Sengi, pardon, na bateau ba finga ki mobali na ye. Aibisi bango, mbala sima so bozu occasion que na sali mabe, bo finga eli susu. Ah oui hein. Vous comprenez? Donc so bozu so occasion et que ngai na sali susu et loro mo boye. O eza mabeto o bino bo comprendre que eza mabe atanga na mona ke mabete bo finga eli susu. Batu nyonso babeta kaka masolo ya batu. Ngana oto sa émission moko et pas ya nani ndeko na biso ndeko nani ndeko Jean-Paul mokolo bo keseni. Yo ka se mission ne l'équité poani. Ba suite on s'est consulté. Toi ba se consulter babete masolo na ngati. Que non ateye mission ne ko le kate. Ti le lope émission na do le kate. Na lobani batongi ngai. Mais père wana tangi kombo azaka pasteur. Azara pasteur. À ce que je sache Azara pasteur. Tu vois donc babete ma solo nangai. Pour preuve na ba cameraman ya bokesini toto kuta dernièrement place moko. Comportement na bango na bato ba ebité batuninga yo na bato boza un problème. Oyo wana. Bon bango nde ba mitia malamu hein. Na niveau wana vraiment non c'est déchargé pas mon toi tinda rabino ti on supportait ta bimisa kombona et puis non c'est déchargé en tout cas c'est au comme un niveau figi moi so yangai to papo yangai to moano yangai nalika mo po yo kanisi ki mabe pendant que ngana ye na télévision na fingi mwana mutute na fingi koko mutute et puis même yo moko mutango na fingi yote nako donc yo batbena ba loba yango yo tika likambote nako tika te tina niveau
parce que bateau va communiquer le bana toko la qui sayo oui toko prouver bino au nom de quoi, au nom de qui arrivé au point ya kofinga Mama Top arrivé au point parce que ils ont dit bandeli kofinga Mama Top bangwana ka et logo donc utoloba aki et kozala compliqué so batala émission na biso bazala choqué tant bazoyoka ke comédien azotonga comédien parce que na plateau na yo na loba tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mi papa shika pesa livre benga ye mpenza ya kosite te so omoni ana te kende mbala moko bibele elobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oyo mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosonne pe arobenga ngato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomwasonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, c'est bon télévision, Bandeko Balandia, Top Media Télévision. Soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadingala par le devoir de Benginga Mokolo Moalelo. Pour nous, ça, il a vu nos sala au Bolinga Kamingi, na Top Media Télévision. Mon invité, c'est Dieu merci, mon dirba. Vous savez, actualité Zali Makasi sur la place publique, dans les réseaux sociaux. Yé Nazwakaye Lokola, comédien, en même temps réalisateur, scénariste, dans secteur Nabango. Tout le monde a ba analyse pour construire na banda kunabino et construire na bisika nyonso bino bokozala et construire même na ba relation na bino parce que ce sont des émissions auto sala kango pour na bisoté mais c'est plutôt pour vous. Nous avons des choses oya koloba na émission oyo. Mais na kolinga ko introduire ngo ate eza lokola surprise pour na bino. Na ko banda émission oyo pour na ko kanisa maman Bijon Ketani. Maman 90% pour nous website merci avec papa Jean-Pascal Leka. En tout cas papa fondation qui toque. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa Noé Mavaka Lanzing a mis le respect à Zonida Canada. Un grand merci aussi à notre maman Deborah Lubanda Kilo Amera Calgary. Que le bon Dieu vous bénisse maman. Un grand merci à notre maman Émilie Setimainga. Un grand merci à Aurélie Mafuka Yaba Aurélie Tokos. Un grand merci à toi Bertin Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien. Congolais Nyonso. Je viens vous présenter encore cette série au nom de Le Monde. Le Monde est une série pédagogique réalisée par Caleb, une production de Bellard. Alors, allez suivre cette série, eux, ils sont déjà disponibles dans Belleville Télévision. Eux, ils sont enseignement. Eux, ils sont des choses que vous pouvez laisser dans votre famille, dans votre orientation, dans votre film. Alors, ceux qui ont le langage, Anthony, qui est derrière la caméra avec notre frère, ceux qui ont possibilité, Zali, tous les éléments où il y a film Nabino, Le Monde, série Nabino Le Monde, et puis on se retrouve tout justement après. Pour introduire mon invité qui est Dieu merci mon dirba. Merci. Comment le pont Nabiso? D'accord. Pas de problème. Comment on a Ziza? D'accord. À combien il est? Merci, pas de problème. Ouais, courage chez Zanamo. Allez, malembe.
eleka tosola kaka merci ndeko ok akate banimero ebenga ata 14 appel manqué bato babengi so nimero ngo ebimeli lokola londres yango londres te ezaka moto moko wana moto abengi change banimero oyoki bato babengi te baza na ekananga wana libota ya tata oyo babengaki mbuzimai opesaki bango nimero te saka babengi bandeko bomama belvi aza na relation ata na poto te eza problème na yo panzani eza libota ya tata te mama mpo moni mwa mwasi moto abikisa famille so azali na barelation ya bien ngai esala bien babenga nini barela fwati batindini abela na telefone ya double sim na oteka ezaka fille mo aza na branza ineda braza merci maman Aziza Nzamba. Voilà, de retour sur ce plateau. J'ai l'habitude, Yagoyeb Sabino était à Tchakaba extrait. Si vous voulez l'intégralité, il y a filmé Oyo Le Monde, allez suivre ça dans Belleville Télévision et vous ne serez pas déçus. C'est-à-dire ceux qui ont les qui na Belleville Télévision ou qu'on soit les sons aux Ezali. Ezali filmé une série très pédagogique. Oyo ezoko senga été bino ba maman na ba papa, bo talango, bo consommer ango, bo partager. Parce que ezali bénéfique pour na bino, bénéfique pour na ba famille, pour na, même pour na ba ex na bino. Même pour nos ennemis, nos films sérieux, ils sont très bénéfiques. Aza déjà nangai a Dieu merci Mondir bato pese mbote. Mondir mbote. T'as dit ngalapa. Bonjour mon cher. Bonjour Nogo, bonne santé. Ouais. Ça va très bien. Mais défi balongolité, francophonie, bandité, il n'y a aucune personne à sali émission en français. C'est regrettable. C'est regrettable vraiment quand même toyamba qui bapaya. Et ça en fait batumso ba loba keno koloba français ça vous a maillé l'été mais quand même classe tokendara autant on a langue officielle les français. Très bien. Donc ça qui est moins chic français faut attendre moi idée non. Très bien. Anglais vous a compliqué mon amtoye voilà on a bandenge na e qui na centre ce soit c'est formé dans internet. Voilà mais français so gendara moins chic. Il y a bisoa il faut le bango. Bien que siko tozo bundana moi formation et ça m'a appelé na langue na biso parce que il faut toper sa place na langue na biso. Nous avons plus de 400. Donc voilà. Très bien, voilà. Dieu merci mon dire. Aujourd'hui normalement quand on a un système il y a audio, le message, babiloko union sotoza nango. En tout cas vous allez supporter ceux qui boyo qui maquiller les soit il y a groupe, soit il y a moteur, bazo démarrer parce que juste à côté Nabiso, ils ont un garage au Bongsakami Touka. Le comédien bazanga Kamakambote. Les comédiens bazanga Kamakambote. Chaque jour chez vous, il y a toujours des actualités, il y a toujours des choses à Koloba, il y a toujours Makambo Yakosala. Aujourd'hui, Tofandi Katolali, Tolamoki, on nous amène des histoires, il y a Kotonga. D'abord pour toi, Kotonga deux à la canine. Ben, quand on a un épisode de l'Obango, en français, c'est la plus compréhensible. Et ça, calomnie. Il y a un Kotonga. Donc, Kobeta li solo ya mutu, nandenge ya konurier, na idée ya konurier. Donc, Kotonga, il faut que Kobeta li solo ya mutu pour na konurier. Pour na konurier. Ou bien, Kotonga, eza Kobeta li solo ya mutu na absence na été. Kotonga ezali kobeta lisolo ya mutu na sens ya konuirie. OK. Kobeta lisolo ya mutu na absence na ye na lingala peut-être ba mot tozana ngoti mais na sens ya kobeta lisolo ya mutu na absence na ye na lingala ezali kobeta ka lisolo ya mutu. To beta ki lisolo atadi. On est différent. Mais totonga ki tadi. Ezui nuance mosusu. To ezui nuance mosusu. Ba calomnie diffamée ça veut dire en fait, ko calomnier, na ko diffamer, eza ba momi balé. Eza ba momi balé oyo deux fois, il y a dans des situations l'autre emprunte
poso ya mosusu ko diffamer ezali koloba makambo ya lokuta na kombo ya moto yango nde ko diffamer ko calomnier ezali koloba makambo ya moto na ndenge ya mabe na bité soko comprendre nuance to na bandela explication ko diffamer eza boye nazoloba makambo lokuta na kombo atadi comprendre ko calomnier ezali nazoloba makambo ya mabe ya tadi na absence na très bien to fandi to la muki affaire ya enregistrement onan oyo yebi tout autour nabino ba comédiens et tout autour de nous aussi les journalistes et comme quand vous parlez il faut faire très attention, on va vous enregistrer. Nous apprenons que Dada, qui est ta petite sœur, notre sœur aussi, qui est elle aussi à ta petite sœur, Palmiche, et puis Davina Apwa, Batongi Mama aussi là. Pe ba enregistrer bango et pas il y a les acteurs, il y a président Gesho o azane problématique tena batu nyonso. Ton analyse est koki kozala nini sur ce point? Et en fait, actualité, on a le même jour, la même soirée, au Bandaki, Batenenga au courant. Vraiment, on a informé. Et puis, évolution, on a informé. Ben, je crois que je t'avais dit, Nalinga qui n'a ses terres, vraiment, on a un sujet, parce qu'on ne peut pas rebondir à tout mouvement, à tout saut, on est là. Mais seulement, proportion, ils et comique aux joies. Et bandi ko confirmer makam otoloba na plateau na awa. Très bien. C'est pourquoi il faut battre attentif. Très bien. Na okenango na ba paramètres nyonso. Parce que quand vous voulez analyser une chose, il faut kotala yango na globalité nango. Très bien. Si vous êtes sur un seul angle, ou que vous avez une difficulté, il y a ko de bien faire les choses. Ouais, il y a ko répondre na ba attente, il y a bateau batali li comme un angle oyo monité. Très bien. D'abord et kozala compliqué so batala émission na biso baza la choqué tant bazo ka ke comédien azotonga comédien parce que na plateau na yo na loba que ba comédien batonga naka voire même muto c'est avant dina biso to seki na yo pena tant hôtel mieux se déplacer ba bandi ko tonga yo comprendre très bien ba bandi vraiment ko tonga yo ba bandi ko tonga yo pena ko tonga wana oto loba lolenge ya mabe wana ko loba kombo na yo et il écoute sukola na pasi et il écoute lesbienne et il écoute abimagana x na y abimagana x na y très bien il écoute cotisation après sakate mais tant ozongi mwana mama mais na angle mususu ezali que c'est normal et très naturel so bofandi bo tanga kombo ya mutu ezo dépendre sikoyo na ba attente ya moto na moto azoloba. Très bien. Intervention na ngai. Ezali pona ko nuire to pona ko talisa que éviter tadi soko memia na angle oyo nga mutu na fanda na ye akoki ko réagir boye. Très bien. Ezaton mususu forme mususu na lobeli peut-être défaut na yo to qualité na yo to le lenge au moutfaz dans la limite naïe envers you. Mais n'oublions pas, dans le livre de Job, Satan y est, vie. Au puis qu'il y a un teti, Nzambe, au puis qu'il y a oyo azaboui parce que yo au pesier bana, au pesier bénédiction. Nzamba bien, yé na yebi. Soko chetembe, kendo mekai. Donc Nzambe na Satan ba betaki li solo Job. Est-ce que ezali parce que Nzambe na Satan ba tonga ki Job? C'est ça le problème. Donc kobeta li solo ya batu. C'est très naturel parce que ngai na yo toko fanda te to fandi pendant une journée, une deuxième journée, to sali même 50 minutes to betaka ma solo biso mi balé. C'est impossible. To betaka ma solo batu. Donc, Batou, Beta Kamasola Batou. Et puis, un homme qui se respecte, a koki ko Beta Kamasola Batou. Tu sais que Cop, il y a qui chroniqueur ici. Cop, il y a qui journaliste ici.
Parce que la communication est à solo, il y a batunde babetaka. Et bemba kenda ki boye. Président Raïs, fala yamba batu. Donc ezaka ba komba batu. Mboka na biso mutu bazo tongelo ko boye. Voilà. Ezaka ba komba batu. Donc qu'est-ce qu'on a contexte, il y a bande ko na biso oyo bazaki na voiture. Je crois que président Gesho Aza c'est quelqu'un qui est très véridique. Oui. Et puis na respecté la position naie. Je sais qu'il y a des mesures où ils allaient importantes pour remédier à ta moi mouké na situation. Très bien. Bande ko ba fa na voiture, ba memi, bande ko mususu, bango ba obeta masolo. Masolo na bango e bandaki wapi pour que pour que Bazouaka partie. C'est pourquoi je te dis, quand tu veux analyser quelque chose, il faut voir dans sa globalité. Si tu analyses quand un angle moko, peut-être angle yo bando tala, ezaki bisika rido a pembe kalaki. Na sima rido a pembe yo moni nini. Donc, partie yo ezaki importante, ezaka la partie oyo balobi makambuya sila. Est-ce que bateau ba enregistraki? Ba kateka partie sila nde batindi to batindaki audio mobimba. Ça aussi c'est une question. Est-ce que bakateka ka partie ya sila nde batindi to batindaki audio mobimba? Très bien. Bon, mutu oyo azu audio wana. Il veut s'en servir pour que acha batu na confusion. Na confusion oyo acha batu pour akatika partie wana. Parce que so tali audio ngo ezo zwaka ba partie ka. Ba osota ka ba partie ya sila. Pourquoi il faut prendre kaka ba partie là? Tu penses que ndé bazé na kati ya voiture on a batanga komba Belvité? Tu penses que ndé bazé na kati ya voiture on a batanga komba Pechangate? Tu penses que ndé bazé on a batanga ba kombo na bango mon côté? Et puis entre les filles, le va peut-être pour ba mibali bazaki. Ba fille so ba fani entre bango ka ba beta maso mususu, o yo ton mususu za mo mobali ba ba fille ba solande boy. Et puis ça bateau ba ben leloté. Donc et ça na ma solo ba betaki. Très bien. Mais c'est pour quelle intention? Il faut aux kaka partie wana ko exploiter yango. En fait, ngai un moment où on a vendu na lingi na ebisa bande ko na biso basi. Ne vous prenez pas la tête pour une histoire oyo. Peut-être na minute oyo vous comprendre le teke eza eloté. C'est rien. Ne vous prenez pas la tête. Laissez le temps faire son travail. Laissez le temps faire son travail. Vous continuez Moussa Nabino. So benga bino na SBT pour vous tourner. Je pense que vous avez une chaîne, vous avez une capacité. Lelo, il y a transmettre ma valeur. Nanzela, il y a cinéma, Nanzela, il y a théâtre et autres salaka. Voilà. Vous ne pouvez jamais vous prendre la tête pour une histoire. Oyo, et ça a un objectif, il y a que plaire une personne. Et puis, au moni, ngaloba malamu na ina pesa en fait na peut-être son pesa ngwadage to na benga ngonini malamu za na problème ya mutu mbongo ke ya mobola po mobola so azu problème na yo so azu nyongo na yo en fait malamu za na nyongo ya mutu mbongo ke ya mobola so za nyongo ya mobola aw ça le fort batunyo so baye bake au moins te tadia za nyongo nga wana za mingi attitude ba bola donc ezali nini bato ba mona ke ban argumenté ba comprendre que nous sommes coincés. Ba profiter na likambo mo mokie au mona maman mokolo au sala audio au bimisa na ba insanité. Mais d'abord avant de commencer parce que nazo tchana ba audio avant de commencer lorsque tu as suivi les audios soi-disant ba tongi maman sila nakati mabenini o elobami nakati oyo ekoki kozala ekoki ko pousser beaucoup de personnes aujourd'hui ya ko laka batuna baliwa ba kotinda ba criminel ba boma bango. Bon, moi je ne vais pas prendre parti à bateau oyo batonga kito batonga kite. Mais na audio nga nazoyoka eza kotonga te, eza banda obeta lisolo ya makambo ya théâtre. Intel a lobby boy, intel a lobby boy bazo beta lisolo ah eloko yo et pas si là ekolekati. Donc eza nini? Bato bafandi bazo interpréter comportement ya si là na sens que eloko so sali yango et pas si là ekolekati. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Ndebiso ezaboué déjà bakanga biso miyibi. Lelo bango bayibi. Donc biso bakanga biso miyibi 20 fois. Lelo bango ku bayibi te mais baloko titom suko batuna. Oh ya nani? Mais loko la ka baloko bazo loko tawana babeleli bango tokangi bango miyibi.
Est-ce que tu comprends? Je compris, mais peut-être que les commissions vont comprendre. Makambo yo to ngala bandolo bango depuis kala. Na théâtre déjà batu batonga naka, batu bakana naka. Mais na théâtre batu babeta kama solo, ya batu ya théâtre. Qu'est-ce que tu veux na minute au soke na armée? Soke même na bureau à la en fait na milieu ba policier ba fandi. Oyo kaka ba obeta li solo, ah oyebi ke major Kanyama azalaka na rigueur, mais tozo mona peut-être na muto ba chesika ba totalela ina. Très bien. La société, c'est ça. En fait, moto yo a autant de sociologie pénantiquité. Avant sociologie, tu as Sokaf. C'était pourquoi Sokaf. Sokaf, nous avons un troisième. Hein? On a troisième des humanités. L'olenge ni batu se comporter dans la société. T'as dit, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. C'est ça que bato balingi ba loko talikambo yo pour que ba bazwa moyen ko finga mais na bosani tango na bandi mission na bosani eloko moko na lingena banda na koloba nous sommes des bantous. L'insulte n'a pas de place dans notre société. Très bien. Arrivé au point ya ko finga mama top arrivé au point parce que oh ils ont dit ba bandeli ko finga mama top bangwana ka et logo donc utolo ba ake mutu moboye bayibaka yibaka siko une fois mutu dali alokoti ba check ya yibi mbala moko donc or bato nyonso babeta kaka masolo ya bato ngana oto sa émission moko et pas ya nani ndeko na biso ndeko nani ndeko Jean-Paul mokolo bokeseni yoka cette mission on est quitté poani ba suite on s'est consulté toi ba se consulter ba beta masolo na ngati que non ateye mission ko le kate ti lelo pe émission na do le kate na lobani batongi ngai mais père wana tangi kumbo azaka pasteur azara pasteur à ce que je sache azara pasteur tu vois donc ba bete ma solo na ngai pour preuve na ba cameraman ya bokesini toto okuta dernièrement place moko comportement na bango na bato ba ebité batuni ngai yo na bato boza un problème de l'axe que bisika bazaki ba bete ma solo na ngai na ndenge ya bien to na ndenge ya mabe ça dépend wana etali bango mais bako beta pe ma solo nini makambo muto azoloba eza na sens ya ba comportement eza contraire na comportement biso to affichaka donc mission na moyen to l'exango et pas na biso ezate et aucun en faveur na biso te donc ba bete ma solo na ngai c'est ça ba bete ma solo na ngai pour émission et tirer le gâté au deuxième semaine voilà donc je te dis c'est naturel, c'est naturel. Voilà, en parlant de ça je veux ajouter quelque chose mon frère yango nazof sa bande konanga vous devez être prudent. Bino baesi bo mipesa ba tendance. Mes frères et sœurs, bino baye bo pesa da ba tendance. Parce que il faut qu'on se le dise lelo théâtre et kabwana et comment na bato Sila, bato Bellevue, bato Ursile, bato Dinana, bato Mamoseka, bato ya Elombe, bato nani, bato nani. Bino baye bo pesa ba tendance, bo ça la tension na les abakouk. Ça j'insiste. Jusque là, j'ai compris quelque chose. Na ba fan nyonso oyo ya bandeko ya basutena ba mama na ba papa o bae bazali mitema mabe koleka ezali les abaku. Ils sont capables de nuire parce que ça c'est pas la première fois. Davina aussi bakanaye et puis vous devez savoir il partait pour le tournage. Il y a Dacosta. Dacosta n'a pas seulement le problème avec maman Sila mais selon bango Dacosta aussi a un problème na bandi ya ba PD. C'est-à-dire tout ce que agosala faut bazala na pembeni wana pour na batia bakal. Il est là, c'est un comédien. Souvent quand il passe chez moi azalaka au milieu du village. Alobaka rien que ba vérité. Mais la chaîne Bokeseni que je cite le nom. Batinda batu ao fallait ba yambana ye na yams. Yams abo ya lobi no leka na chaîne na binoté. Na ko leka na chaîne na binoté. Mes frères oyo aza ao wa mundirba asala émission. Auto que 3e semaine. Ouais. Émission na do lekate. Vous savez pourquoi? Parce que peut-être l'émission leur mission et leur na ba entendement na bango ezala ki soki ba yé et pas yams na mundirba a changer langage, a quoi adorer bango, a ko luka abina, a comme danser
akoluka aloba makambu différent il y a oyo ya lobaka era le kaka na top media. Or c'est une personne intelligente, une personne et azali na intelligence, azali na comment dirais-je, azali na conscience que ayaka a pona ko somba kamo boyete. Et émission nati lelo elekate peut-être après ba émission to sala ba koyo kasoni eleki. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a un problème sérieux. Batu o nyonso ba lobela ka mama sila te bazali ba ennemi ya bato yo ba lobela ka mama sila par rapport à compréhension nanga. Bo sala très attention. Na ba micro o bazo tchela kabino. Na ba nzela o bozo koleka, vous devez faire très attention. Moi je dis très attention. Makamuna bango nyonso eko makaka to tinde la bino ba bandi. Il y a toujours le nom de bandit derrière. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire le bandit? Qu'est-ce que ça veut dire maloba? Puissance ya maloba. Pour ça l'attention. Pour ça l'attention. Parce que pour la gloire ya bato mokili, les gens sont capables ya komi boma. Dieu merci mon Dieu. Les mêmes bateaux ba mesana koyiba. Bamoni mutu a eloko kwei alinya lokota po alaxation eza nan babeli mbala moko muyibi babandi ko beta ye ba mabanga. Ils obligent souvent aux gens de demander pardon. Quand quelqu'un passe peut-être pour faire son analyse asali analyse naye contraire na oyo bango bazo kozela, il faut pas pousser yo au senga pardon. Nazo tchela yo audio, il y a Maman Nabiso, notre sœur, Ifoku, Makamomoko et les Kaki Awa. Bandeko Nabiso, les Abakouk, certes, font ça qui est par rapport à son mari. A manifesté qu'à mais contentement naïe, parce que c'était normal. Mais nous avons vu, juste après avoir que nous retourné na SB Babengi qui a tourné, à Salindenge, ba cérémonie ndenge batunyo so bazo ko sala. Abini ndenge bato nyonso bazo kobina na mona ki bango pena mama pasteur bazo kata loket kozonga na ye asengi les abaku pardon. To benga ngonini et pas na bino ba comédien. L'hypocrisie to benga ngonini kozanga personnalité to benga ngonini une façon ya ko se racheter to benga ngonini une façon il y a comme il faut na mi quitter ça parce que na salaki ma belle lobby ou bien c'est un pardon sincère. Bon, Tadingala pa nous sommes bantous, que tu sois politicien, comédien, musicien, l'insulte n'a pas de place dans notre société. Ah oui. Je commence par ça. Et puis nalinga qui avant de répondre à la question na oyo, na mek un peu kozonga mukie na moi ba point de vue na yo, na pe sape oyangai na lolenge na ngai. Tu es libre. Avec beaucoup d'expérience par rapport à Makambo et Leki, tu estimes que Abakouk baza dangereux. Oui. Mais moi aussi, je vais dire, Tocha, moi, Maï, Navi, Nonabiso, c'est pour ne flatter personne. Il y a de ces Abakouk, Ongana Sola, Nabango. Misusu, a salo remarque. Misusu, a Oyebisao, Ngai Pelo, Boemikolo, non, c'est Pelanangote. Donc pour dire que ce n'est pas tous. Mais, déjà, si nous avons de fait, il y a des violé, des situations c'est des comportements oyo, on ne peut pas encourager. Donc, on a besoin de Renat Ifoku, a eu un problème na Abakouk, comme d'habitude. Ce qui y en a, si la Bissa le Boyokanité, il y a ce groupe de gens-là qui se déchaînent. Et la plupart des gens pour t'insulter, intimité nayo, batangana ba kombo ya nzoto ya batu, ba kombo ya biloko mususu nzoto oyo nami soit bana oyo kitoko te. Mais seulement qu'on recourir na pardon et la kisi koloba na sala ki mabe. Bino bozaye na raison. Surtout en public. Surtout en public. Non, c'est un Renat Ifoku. Balasima, soka ebe kazana faute, fala simuler mbamoko. Mais quoi qu'on dit ma faute na retard boyer et diminuer comme moi personnalité. Ah oui. Vous comprenez? Et surtout aussi elle venait fraîchement de tourner là-bas. Voilà. Si koyo makamo o robina. Na monaki elo mo salaki beza ba reprocher les kinabiso dati ndenga salaki challenge ya nzembo ya sila. Non, on ne peut pas interdire à quelqu'un libre
ya kobina nzembo ya sila, tobina nzembo ya wera, tobina nzembo ya nini, tobina nzembo ya nada. Yeyo, azamobali mabe, nzembo nada star na biso. On ne peut pas reprocher à quelqu'un kobina nzembo ya sila. Très bien. Mais seulement ce qui est ali tradition dans sens ya ko s'amuser. Ce que yé bosangani bobini. Si c'est une tradition dans l'objectif ya ko s'amuser, c'est bon. Mais si c'est une tradition pour une initiation spirituelle ou si c'est une obligation de tourner awa, pour continuer de tourner awa, il faut obina. Là, c'est vraiment rabaisser culotte naye, liboso de kono mobali. Et au kitisi pena culotte nayo liboso de kono mobali. Obani rabaisser, baisser sa culotte et pas de kono mobali. Très bien. Or, dans la personnalité, dans la kibomoto, il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour le respect. T'as dit, le respect ne se donne pas, le respect s'arrache. Ah oui, hein. C'est ça. Respect, bah, on peut se faire. Il faut arracher respect. Le respect, on doit l'imposer. On impose le respect. Déjà par ton profil, déjà par ce que tu prononces, par des actes que tu poses. Tu imposes le respect comme ça. Parce que moi, je ne viens pas. Toza bandekut. Toko bengana pet. Alors, t'as dit ngala pa, lugelanga sankuna. Mais, pendant comme on a poyana, il faut faire l'étude du comportement na yo. Ah oui, hein. Il faut faire l'étude du comportement na yo. Et ça, c'est pour le casting, il y a filmé. Ndeyo changa, il faut ngana ya ko zela na sima na yo. Il faut nabine la yo, non. Kobina, si c'est une tradition pour amuser galerie na bango, style naïe à créer, moi je ne trouve aucun mal. Que si la bisalou, so yé pas naïe, si tu veux na consentement naïo, bo balou ki bobini. Ça je trouve aucun mal. Mais si on l'impose qu'il faut obina pour yé, ah ouais non, ça se passe pas comme ça. Et puis au moni communication et ça rappelle une opportunité. Au moni batebele balobakat. Ndeni Niger zana este mais président de la République azo kende ba mariage. Na communication bazomona ke et pe qui samite président de la République qui ba mariage. Mais na communication bazomona eza opportunité. On comprend. Eza ndenge moko Renat Ifoku akogane koloba bolamu ya oloba ya osenga baba kuku pardon. Mais opportunité zanine. Aouti ko tourner après aiko senga pardon. Ce n'est pas opportun. Et puis on avait touché à son mari. Voilà. Et puis abimisa biloko moko impossible que mutu akuki ko bimisa na munoko na ye. Voilà. C'est pourquoi je dis parce que hier pardon frère si elle le fait pour ne ko flatter baba cook aïba ki a teki respect na ye. Qui respecte et ça a récupéré en côté parce qu'il y a ta lobby a joué sous sa confrontation na ba cook ba lo ba là hier ko ya non senga pardon ba senga ka pardon quand tu estimes que na yaki na sala qui sorti moko on a loba qui m'a bé sur Gesho na loba qui m'a bé sur Duce na loba qui m'a bé sur Dacosta. Conscience n'a pas obligé ngai. Yo te muto obligé ngai. Ah oui. C'est pourquoi moi na ba poto et ça ka soki moi na silisi et examen d'état à sisi bac. Batinda ka moi na kene moi ba formation le roi ba scout banini pour former mon esprit. T'as dit nous dans ce pays avant même kuto mata inikin. Tokenda ba marche liboso arme autoréculaté parce que j'estime que na yeko défendre ba droit na ngai. Ah oui. Kaka bêta. Elle est là. Elle est là. Pourquoi? Parce que yo toza bisika wana mokonzi. Il faut que nazana batu oyo pona respect na bango, baza capable de affronter ba balle. Et moi je dis à Renat Ifoku, d'abord ce n'est pas opportun, na moment oyo, où tu vas tourner, ce n'est pas opportun. Voilà, question et puis ce que comment qui na niveau. Quel que soit ma bé na ngai, nga na côté bana na binoté, na côté ça qui partenaire na yoté, yo côté si partenaire na ngai. Oh, pona respect wana Dieu merci, mon dirba. Quelle analogie quoi, parce que ce sont eux qui avaient commencé. Il y a ramasser le mari. Il y a Ndekonayo, Renat et Foucault. Ces gens-là, ils n'ont pas eu courage
ya koleka na télévision pour ko senga mobali ya ndeko wana ya mwasi pardon te mais ye aye ko défendre cause na ye ben intérêt na ye na mobali na ye alekeli yango po asenga pardon attitude nini même son homme akoki kozala nango ou même la famille de son homme vis-à-vis ya ba bêtises nyonso lisanga wana ya batu o basalaki pona ndeko na bango ya mobali o ye aye ko senga pardon tadi yango na oloba awa omoni moto na moto ami pesa ka place moto na moto alingaka pesa niveau ya respect vous comprenez na kati ba blague bat baloba na peu de fois mwana makangu eza mon finga mais na ndenga blague eza na ba niveau ya ba intimité mususu baloba na ngango mais eza eleka mais eza mutu mususu lobi na ngo l'action penaki atana ndenga solo atana ndenga ba jeu très bien kokoma ka wana ti donc soki ndeko na biso asengi pardon na bato ba finga ki mobali na ye ayebisi bango mbala sima so bozwi occasion ke na sali mabe bo finga eli susu ah oui hein vous comprenez donc so bozwi so occasion et que ngai na sali susu eloko mo boye o eza mabeto o bino bo comprendre que eza mabe atanga na mona ke ya mabete bo finga eli susu. Et puis ces gens-là sont très à l'aise. La communication est très simple. Tala, tadi. Ngai nazo condamné babaku nyonso tende na oloba. Ba ona solana bango bazali poli, misusu pe na solana bango te, mettant au monde ba commentaire na bango zo estimer que muto a contredire yo, ma contredire yo na ba idée, bazali. Mais pona ba oyo neti o azoloba wana yo tokolakisa yo dada mobali kuta o calculer yo te nani yo kokoma tina niveau ya koloba na Davina que sai abamba bamba voilà oyo wana bon bango nde ba mitia malamu ngamu ko ba okoma na niveau wana vraiment non c'est décharger pas muto atinda rabino ti on supporter ta obimisa kombo na et puis non c'est décharger en tout cas c'est au comme un niveau figi moi so yangai to papo yangai to mwano yangai nalika mo po yo kanisi ki ya mabe pendant que ngana ye na télévision na fingi mwana mutute na fingi kokwa mutute et puis même yo moko mutango na fingi yote nako donc yo batu bena ba oloba yango yo tika likambote nako tika te tina niveau parce que bato ba communiquer ba oloba na toko la kisayo oui toko prouver bino au nom de quoi, au nom de qui? C'est qui là? À Koko ça va montrer que beau arrêter besoin salir image nangai. Pourquoi Marambo Davina na Dada na Palmiche Balobi, il faut automatiquement à Bellevue. Donc tout le coup Bellevue là. Donc batwana bako réfléchir te na ba âge na bango. Na bango. À tout le coup Mama Topé là. À tout le coup Nanyo Azali. À tout le coup et puis on est là. Vous insultez, on vous répond par des valeurs. Vous étiez déjà découragé. Bozaki suna sujet. Il fallait botinda ya gola puka ya kofinga. Il fallait botinda soki aza fan soki aza nani o salaki audio moko ya mulai pona ko insulter les susu. Après sikoyo parce que bandeko ba réfléchir que bisalo acha limite tel oyo muto akoki ko passer te bino ku fait ku bo sepe là que non eloko yo Bellevue otike les gars mais bisalo olinge les kate bino ku fait bo sepe là parce que bat ba au monde que mams a tcha ba limite mais pourquoi vous venez insulter ce que lelo gesho akoti na miniature douchi akoti na miniature ba innocent sa akoti na miniature sai akoti na miniature pourquoi parce que il faut avoir de retenue mon frère. Mon cher, c'est très compliqué Marambo. Il faut avoir de retenue. Na bande ko loba na émission on a évité so bato ba continuer koyoka. Kezana bato baza très mal intentionné. Ah oui hein. Bon c'est là juste gouttelette pour que bango va déborder. Ça c'est rien. Yo kasi kuna na SB tant ba tala émission. Balo comment on a bisoté bisoto yebi jour wana to fandaka fille moko do yaka aloba nini ya bureau ya musicien moko boy aloba nanga nini
que yo to chao na nini na carnet noir. Donc jour ka togomono na makambo na biso to sala nini to triquer yo. Voilà. Tant ou biso to fandaka bato bazana ngamu na bino. Bayaka baolobake yokutu. Osez encore to tanga ba kombo bato bazana ngamu na bino bayaka yebisa biso. Yokutu balobi bo yokutu balobi bo yokutu balobi. To tanga ba kombo na. Et puis comme ça nous avons et puis parce que ça c'est de bêtises. Et puis ce que ça pour enregistrer bango. Mais les R aussi bo panzana kala. Baza même ata R mot d'ordre donc et ça maka. Tant mot d'ordre pesa badana ba benga biso pona olobaki siko ba pesi biso mot d'ordre to finga. Et puis to finga bino. Donc nous n'avons pas le moyen ya oloba bon soit on enregistre appel on soit on enregistre audio on poto ya olobaki mama si la tala batuna yo balobi ke opesi mot d'ordre po ba finga biso siko. Est-ce qu'on doit faire le même travail? On est allé dénigrer Moussala Oyozo Sala Namboka Oyo. Très bien. Parce que tout le monde reconnaît que tu as de valeur. Osala Moussala Nayo, au défier Mibali. Lelo, on vous soutient, on vous encourage. Bino, Badinana, Bellevue, on vous soutient parce que vos pessi, lelo tout le monde en déconabiso Gomez. Oh, comme ko benda bandeko, beba kendeko laksa. Force ya culture nabiso na bamboka mususu. Ah oui, ah oui. Lelo asangisi Cameroun, Kinshasa, Nigeria. Si pour nani il faut permettre. Pour nani il faut permettre bato mususu baya ko suyer na musala même oyo moko sala. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Après tant que toyo loba abaloba ndeni bino bana mibali bofandi pobo loba mabeka kaya mwana mwasi. Mais on vient pour défendre musala na biso. On vient pour défendre musala na biso. Est-ce que la seule option pour rencontrer ba faiblesse et adversaire na yo ezali koya ko suyer n'importe quoi. Dans un tournage à Dacosta, Bellevue à Bengi, Abi, Nani, Dada, Nadavina, tant que vous avez une voiture, na Palmiche, Botonga, c'est là. Dans tout le babongo. Il faut être bête, il faut vraiment se rabaisser. Permettez-nous le mot. Permettez-nous le mot. Tant que vous avez une insanité, vous avez une promotion. Pour bana o biso tozo bota bazo kola na communauté et ruminer nini. Parce que na mito toza bana o bazo yekola pe musalo biso to ça. Ba belé. Parce qu'il faut pas ruminer que ça se passe comment. A kopo ezaka. Ngana fanda na ba père na biso kopo ezaka so ba fingi bino pe bo fingi. Yango ne faut pas ruminer. Bêtise. Ah, mais soyons sérieux, toi, Mikolo, quand même. Voilà. Pour que j'ai l'habitude. Non, kokatate. Voilà, merci. Moi, j'ai l'habitude de protéger mes invités. En tout cas, s'il y a des choses qui font mal. Voilà. Nazotelo audio et puis Oyoka réaction. Pardon mon cher. Mais là, elle parle bagotinda babandi na Congo. Kosa la promotion ba bêtise ôté. Kosa la promotion ba bêtise ôté. Ça c'est de nayoka ki odium. Ça c'est de bêtise. Yo Palmiche ana bana. Ana famille. Azangi mobilité au mobile on a pe bana ba famille na ye. Ba ebike ndeko na biso sala ka musala na ye. Na média sala musala na ye na théâtre. Yo Palmiche yazanani. Abakouk. Qui permet ça? Yaza Abakouk. Il se définit Abakouk. Pour si la totinda ba bandi ba bomabino, ba sala bino mabe, ba ko sasabino. Ce qui au coup dans les alaka des fois il y a des commentaires, bozo yo quand même ata voix ya mototé. Mais ça c'est la personne, une personne physique qui parle. Et à passer. Ah, ça passe. Mboko komo que no mabe, mboko komo kufa, musale komo beba. Ça passe. Musale komo beba. Imaginez que muto alobi que muto a se définir pour na si la tokoboma bino et que Palmiche wana a que porter plainte contre Sila parce que batuna ye moko bazo attaquer. Palmiche abimindoki, Palmiche aninga cha fait na carrière à Sila. Palmiche Adam Mouté c'est ça. Moi, je n'encourage pas Batou Batonga Batou. Ce n'est pas ma position. Mais Bissonion, son dengue Tozalaka, Tolobara Makamouya Batou. Mais mission Tosalaka, même quand Oyowana Bakomantaka, Nemo Nakan ya Bellevue Bakomantaka, Nemo Nakan, Ngana Fanda Bout. Baroma Benga, Papa qui a famille Bota. Est-ce que j'ai déjà dit ça une fois à la télé? Donc ça signifie que ça Batou Bafanda qui va estimer Benga, Papa qui a famille Bota. Très bien. Et ça, on insulte. J'accepte.
ceux qui va bakouk balobi ke bon to benga yo directeur de discipline ya bakouk azozong sa bakouk na nzela j'accepte mais est-ce que zangam na se définir bon non et vous parce que batumo ba fanda ki ba beta ki les solo t'as dit tout sa promotion ba bêtisoté merci tout sa promotion ba bêtis parce que oh comme ba n'importe quoi ah oui so boli bobo mabatu bobo non total non si vous êtes capable vous avez vraiment les nerfs bobo maintenant ba tout total. C'est triste en tout cas. N'importe. Et ça vous triste, c'était ça Kanda. Vous savez, aujourd'hui, s'il y a une personne qu'on peut élever aussi, la place au bazo qu'on élever, Batou, c'est cette fille Gomez qui est en train, nuit et jour, il y a le drapeau congolais et Pepama. Na industrie il y a liboso ya Afrique mobimba na industrie ezali parmi ba industrie ya minene ya monde. Cette fille ne parle pas, elle est très azali humble mais oyo ya sali ebele ba otika lo sala teti carrière na bango ici là et puis azali na grandeur. Ce qu'elle fait cette fille ezali babiloko o dans un pays moussous il faut ba accompagner ndeko o ya mwasi batila qui ba limite awa comment ezana eni edo soki eni edo a jouer total ayo eni edo mais aujourd'hui cette dame eni edo azali une actrice connexe na une camerounaise ou azali Rosine na projet nani ya Gomez. Aujourd'hui, Azwin de Konabiso Grâce, qui est une Congolaise d'ici, moi na Lemba, Aza na Nigeria. Baké Salanine Moussala, nous voulons ce genre de choses. Baké Kopanza Sango, ya Congo à travers Moussala Nabango. Lorsque on va compter les acteurs, les actrices ya Nollywood, ba tourner en 2023, Bokomona, une Congolaise au nom de Gomez, une autre na kombo ya Ursule Pechanga, un Congolais na kombo ya Grace Luzolo, ça fait la fierté. Azo tombo la Congo. Mais bino ba yaya oyo. Ba siècle na de siècle et de siècle boza na théâtre. Bozo memanine. Bozo memela biso oyo. Bozo memela biso ba insulte on de konanga kuto aboyi na tia même ba audio pour ne pas faire la promotion à la con. Moi j'allais pas faire aussi la promotion, mais j'allais mettre les audios pour Nakola Kisana Mukili. À quel niveau ces gens sont capables à tout? Voilà pourquoi Naoutaki Koloba Awa, que ces gens sont trop dangereux. Ils sont capables, na nyonso, pour faire la gloire, il y a une personne. Mais cette personne, wana, ba Congolais, ba okanse nanin. Notre maman, Asali Ebele. Mais nous, le Congo, tokanse nanin. La jeunesse, ba okanse nanin. Aujourd'hui, mœurs, Batou bazo ko nuire, bazo ko détruire mers, ezali ses fans. Nga na lobakango clairement. Les jours kaka maman dit nana akolinga batou ba bana ko adorer yo ko fuka melaye, ba reconnaître ba effort ya batou misusu te, j'avais dit ça na moko ya ba émission nanga, je ne parlerai plus jamais de Dinana. Maman Bellevue également, maman Ursule également, maman Top également. Nous devons accepter les efforts des autres. Il faut to sungana to kangana, to sala biso nyonso po ke liboso. Gomez Yoana namoni bakomo sangisa Gomez na o ezoleka awa ale to finga Gomez, c'est la jalousie. Pour na go koma place Gomez a komi lelo. Bon. Nzambe ka yebi batiaka ba limite na ba vie ya batute. Beaucoup faka na jalousie wana. Voilà, un dernier mot pour to kabona yonanga. C'est-à-dire à la part, on est un peu révolté par les téléspectateurs pour comprendre parce que plus tôt télémélama finga biso to bota. On a ba ono ba botité ba excuser ngai nzamba opesa bino grâce pour bota. Biso to zo bota. Ba na biso deux fois net silelo na boye ki akota na caméra deux fois na zakini na banda boya mona akota na caméra. Donc moi na deux fois pe fois Yolanda papa, deux fois pe soki
maman za disponibilité akoya olanda papa bisika mosala botika kolakisa bana na biso ke mosala na biso ezali mpona koinsulter les autres botika kolakisa biso ke bana na biso ke mosala na biso ezali soki bafingi yo mpe yaka finga pour kogagner de l'argent. Je veux lancer un autre message. Sila Bisalou, c'est une femme qui se bat pour la culture ya mboka na biso. Bino ba Abakouk indiscipliné. Bino ba Abakouk impoli. Détachez-vous de cette dame. Parce que Tozan a besoin d'aller. Alakisi ba prouesse. Alakisi de quoi elle est capable. Lelo ba famille belé. Oyo ba technicien na ye na ba comédien mususu bazolia na sima ya grâce oyo zanango na sima ya ba effort oyo sali. Bino ba impoli. Oyo boza capable ya osala ko dio sans tenir compte ya ba parents na bino. Détachez-vous de cette dame parce que mboka oyo Tozan a besoin d'aller. Maman Bellevue Kandi, Zala Kimia, il y a des moments comme ça, aux turbulences et yaka. Tant que mon PPZ a makasi, conseil Zaka, Tikala stable et objectif. Tika mon PP le cas, continuez chemin. Merci à tous les fans au Balandi Bisso. Il y a la famille Libota, Naba Bakouk conscient. Naba inconscient peut le roi n'a pas si bino message. Merci de Bolandi Bisso. Merci Naba abonné sur Top Média, Naba abonné sur C'est Bon Télévision. Et c'était mon dernier mot. Nous sommes des Bantous. Que tu sois politicien, comédien, l'insulte n'a pas de place dans notre société. Transmettons des valeurs. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Dieu merci, mon Dieu, à micro à Top Média Télévision. Il y a C'est Bon Télévision. Top voilà. Média Télévision, C'est Bon Télévision. Voilà, donc Nzambe Azala Nabino. Madeleine Aketa, Fatou de Conti, Makiala Kumba, Angelos Karouan, Sol Mbemba. En tout cas, Nzambe Azala Nabino. Tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel, Maman Nathalie Nana Moussibou. Président bébé, en tout cas que les bons dieux vous bénissent. Vicky Moussao, Nzambe Azala Nabino, Bino Bayenio Sobolinga Moussalo Tosalaka. Allez, le Beko Lekalelo. Merci beaucoup.